pasivo salami solo no visibi no evara botica koi moima Batata. Bien, Tobandi. Classement. Deuxième SPC. Non, ça n'a rien au bout. Bazabana. Oh, Iseteki. Iseteki. Quatrième Ezali Bongo A et Peki. Ba invité. Ah. Wana ezalaki classement général pona Tinsani. Sikoyo tokoti lisusu na classement général pona opération premier protocole. On a $10 ya papa. Aïe 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 aïe. CGA Tolanda Toelangonga. Deuxième Ezali Bongo SPC. Enfin, quatrième. Tokoti Naba Nation. Nation opération spéciale d'abord $10. Pour wana tolobi topé c'est la opération spéciale pour ezana tina mingi tozo négliger yango. Yango tokopé c'est la yango bakup. Nation protocole. Nation SPC. Nation protocole Nkamba. Nation. Bien. Sikoyo. Tozongi na opération Tinsani. Opération Tinsani na niveau ya nation. Claire. Nation protocole Saint-Ouen.
Troisième, toujours protocole. Nation Kamba. Nation Kamba. Quatrième, Angola, protocole. Cinquième, Paris-Montreuil, protocole. Enfin, Congo-Brazzaville. RC. On quitte pour la photo nationale. Premier, Moamba. Deuxième, Funa, SPC. Troisième, Tchangou. M. Lukunga, SPC toujours. Cinquième, Boma. Sixième, Matadi, SPC. Isekeki, premier Angola. Isekeki Angola. Deuxième, Ngungu. Maya Mtinsani ya bana banganga nzambe. Premier héros. Deuxième Kamba, bana banganga nzambe Kamba. Troisième, Angola. Angola. Total Anoki, s'il vous plaît. Quatrième, Brazzaville. Bana Banganga Nzambe, Brazzaville. Cinquième, Gabon. Sixième, commune de Matadi. Commune de Matadi. Bana Banganga Nzambe, commune de Matadi. Pointe-Noire. Et Kwango. Mwanda. Poste Nkanzi Mwanda. Voilà.
Kaweno. Kaweno. Weno. Nganga Nzambe Weno. Et toujours. Bana banganga Nzambe Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu cité. Troisième, Njili. Quatrième, territoire ya Mbanza Ngungu. Territoire ya Mbanza Ngungu protocole. Wapi? Cinquième, Bumbu. Sixième commune de Matadi. Septième commune d'Ensele. Onzième, Kilamba Kiansi. Bandal. Balandie na Masina. Masina. Masina leki. Balandie na Saint-Ouen. Saint-Ouen. SPC Saint-Ouen. SPC Nkamba. Après Nkamba, SPC Angola. SPC Saint-Denis. 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 Balandie na SPC Allemagne. 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 Rwanda Kigali. SPC Rwanda Kigali. Yoka liloba nini ya suka tata molimo santo koyebisa biso oke jusque là Koseye mwana itata mwanda velela Simoni Kimbangu Kiangani bana baku tuka ba protocole SPC ba technicien ye bana babankanga Nzambi baku yangidika paskino mana vo bisa boela moko monkinzi u bayisa katuwelu miole ngatu mintatuko bubuntango yifweni paskino manavo sibayulwa nkamba bokatele tsatu satata mwanda velela bweze nina tina sedieto wanzambieto tukulombele mpasivo baka fulu wasikidikisa bana bako mudina dina kwenda yao. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kamba oye. Kamba oye.
Kamba oye. Ba protocole oye. SPC oye. Bana nganga nzambe oye. Ba technicien oye. Younui. Yangalala. Esengo bi esengo te. Qui est voka qui est koi. Chai voka chai koi. Tulenda goto seva. Antuka yokani. Tu y es pensa en forme. Bon bien bon terre. Tu y a la biso ko san sinsane. Me ambalo yo. Ah, e kamu si fe batu nyonso. Tout le monde a un mouvement bayaka. Mais le retour na biso ba service. Bon bien bon terre. Biso nyonso tondimi to tonga Yerusalemi. Bokasio tolakisi. Ezozela malisusu na 2023. Bokoya te. Ekoleka oyo bon double Merci Toyoki yango. C'est vrai. Tous on a retardé. Mais retard ezali dès ba papa balobaka na biso retard à 10 ans pour na botongi Yerusalem. Et il a expliqué biso nyos totia maboko. Oh biso ezali service non. Il faut to l'axa. Tu connais hein? Kambo tokenango. Na éviter 10 ans yango. Tuzaka na ibandeli bi toko na katikati. Ngamokolo na yebi hein? Ah. Abatoko makatikati. Zela oyo nkamba mbazango osugi salami. Na aéroport na kanisa tokomi katikati. Bongo bien bongo te. Et au salama bien au salama te. Oh, ete kotikala ndeko lali saka bato. Ba villa faut ekota na nkamba. E okota be okota te. Voilà il va au salama. Biso moko hein? Zaya solo. Soki to telemisi bandako ezala 5 ya minene to komina isika wana. Wato bayana bango. Bayate. Voilà. Deya wana to sepele mingi tuzozela 2023 to sala ya ko leka lisusu. Yambalo to kokisa ba fleur teme to kokisa ba coupe. Tu connais hein? Iboso toza komona malgré bangobe mususu zo fukama mususu sala. Ore banane yankamba bewe. Bamususu baboyi ko kende ba telemiga. De wana pona lelo merci tosi si na komba tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Toye.
tobongisa maboko totonda malendisi ya Yawe okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo Sigaye na sepela Gabon. Angola baye RDC tozali 0 ezalité. Biso nyos to gagner. To yokani hein? Merci. Sika tolongwa na limemia nyonso na kimia po basi. Merci. Merci. Tozonga na malembe basurveillant bakota po papa zwa. Bungi anditu suka tata pumalongo kumadiku. Munkumbwa se yomwane tata mwanda velela tata nzambi fumu yisu tata mwanda papa nkulutu papa kisolukele lukelo papa fumu ambanza papa lelunga na kiangani papa fumu anlongo papa dengenda kuntima inge ye papa simuke mbangu kiangani pevya nlongo mwanda velela betu tubatu benlu banzambi tata utulemvu kula kadevanza masumu tuena tusumu kanga mumamingi nkisumu vilo onsisumu mukuma kya tungulu mbanze Yerusalemi zibula nzila katula minkako ngiantu kulufeti mbanu sunu feti ngizu lunkangwe putu kulunkangu kondu bulu diambu luvuva mutu lombele munitu zete miela mietu munzo zete makanda metu mumbanze Yerusalemi na teye munza ya mvimba munankumbwa seyo mwana pevya nlongo Ntsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwari ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka wa kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Tuka luenda kambote lokola lere zali nano bozana fleur beaucoup kiko tiango na mausolée. To yokane hein? Merci bokende. Bana banganga nzambe bobosa na te programme bosalenda yango na nzanza bisadi bana banganga nzambe. Merci beaucoup, papa journaliste. Manifestation qui clôture la fête le 22 mars. Mbotama ya papa Diangenda Kuntima, Joseph. Mbotama na yeto fête yango epesama na service ya protocole kimbangiste. Tozala ke longo na ba ndeko ya SPC, ba technicien, pe ba baxel biso lelo to moni bana nganga nzambe. Donc yango moni lelo ezala ki clôture. Toye kozwa ba coupe to kangisi photo na nzambe na biso.
et biso pe tokangisi photo na bana. Message Ali que vraiment papa lobby rendez-vous 2023. Donc ceux qui osent qui occasion te yakoya rendez-vous papa pesibiso en 2023. Ceux qui pour yaki rendez-vous encore pour 2023. Merci beaucoup. Nakomba tata mwana pe Molimo Santo. Merci beaucoup papa journaliste. Bon, Milulu peut-être Bilili nde mtekoloba. Kombo ya Yemei. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Molimo Santo. Bon, message de kopesa ezali oyo Yemei les grands oyi papa Simon Kimbangu Kiangani apesi. Parce que biso tolandaka oyo ya lobaka. Koleka na etando moke. Pe kopesa bango mbela ya kolobete to lamuka. Soko za ya kolala lamuka. Parce que musala si etelema eza ya kotelema. Soki yo zolala okozwa retard. Milulu eleki na ndenge moko kitoko na kimia nyonso. Batu mingi bakanisaka ba service spécialisé bako kusala likambo te mais bazo vivre ndenge ba service ndenge sali musala ona kutunga Yerusalemi. Tous allés prêts en tout et pour tout pour na kusali tata Molimo Santo to accompagner na action na ye azolinga ete tutunga Yerusalemi tulungula retard ya 10 ans yango ndetuye. Topesi message ete mikakatano ezalaka me oyo bayete 2023 bazala deneneke na biso baya batikala lisusu te. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup papa journaliste nga kombo na nga papa Mayamona oyo babengi plus na kombo ya papa Maya naza directeur général ya transport et voie de communication kimbangiste oyo esangisi ba technicien nyonso donc ba chauffeur ba mécanicien na ba technicien mosusu. Milulu ya le 22 mars eleki kitoko euti kosila ba impression eza kitoko malgré pasi malgré conjoncture mais lokola mokumbe pesa meli biso ya le 22 mars ya kotonga Yerusalemi to mataki eloko esepelisi biso plus ba Congo nyonso to mati banda RDC Angola pe Congo Brazzaville donc musala esalami kitoko mais to tikali na nyongo parce que tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso alobi na biso na 2023 oyo to sali photo multiplier ngo par 3. C'est pourquoi to profiter na occasion pour to lancer appel na biso nyonso oyo toza na structure wana ndenge tozozonga bisika to wuti to lala kutu te to banda déjà préparation à 2023 pour elonga ezala. Message de kopesa bango ya félicitations pe encouragement. Félicitations parce que na ba moment dur, na ba moment difficile, na conjoncture ya passe. Ce qui mutu alongoli mwa lo meya na ye pa pesa elakisi ke alingi lingomba, alingi papa, alingi tata nzambe, alingi Yerusalemi. Donc to féliciter bango mingi pe to encourager bango prochainement bazanga kosala yango te parce que mokanda nzambe lobi ba oyo bakanisilaka Yerusalemi pe akobosa na bango te fakanisila bango. Mbote papa journaliste Kombolanga papa Banzuzi son parent Glad docteur naza conseiller général na lisanga ya bana banga. Milulu oyo to yaki na date ya le 22 to yaki sur invitation ya mokonzi ya bule abengisaki biso po to ya kosala misala elongola ba tekona biso ba kolo feti ba protocole ba SPC na ba technicien. Milulu eleki kitoko dans l'ensemble pour tomoni esengwa papa soki to biso to lobaka soki nzambe asepeli biso to zuma pamboli
ye moko apesi biso témoignage ke asepeli yango biso toloba tozongi na mapamboli tokopesa kaka bamessage ya encouragement bana banganga nzambe surtout nga nazoloba mingi mpona bana banganga nzambe mpo naza moko na bango bana banganga nzambe surtout totelema toya kopesa maboko mpo mosala oyo papa asali yango mpona biso alobi na biso ete ye abongisi yango mpe apesi biso tokolisa yango eza lisanga oyo ekozala likolo ya balisanga nyonso na kati ya lingomba pamba te na kati ya baassociation bamouvement baservice nyonso bana banganga nzambe bali wana ntango bakobenga bana banganga nzambe moko na moko soki abimi atelemi na moke ya biso nyonso moko tokosala makambo ya minene apesi biso mission monene ya kotonga ndako ya monene awa na kati ya mbanza nkamba tosi tobandi yango lelo tozozela peut-être soki programme ekochange te papa akotiela biso libanga ya liboso lelo po ete tobanda misala yango na monoko ya papa mokonzi ya bule eloko ya malonga oyo tokangi ezali totonga kamba alobi na biso retard oyo tozalaki nango ya 10 ans eza na makambo mosusu eza nanu esengeli tosala po ete ye abanda koconsidere ke tokomi ata na katikati atangi notamment construction ya nzela chemin ya passion ya papa Simon Mbangu atangi lisusu aéroport alobi biloko ya mibale soki tosali yango nde mpo na ye tokomi au moins na katikati ya retard wana donc toza nanu na temps ya récupération yango tozobenga bana ya banganga nzambe ya bisika nyonso ya bikolo nyonso ya mokili mobimba baya biso nyonso totia maboko po ete tokoka kokende liboso tala feti oyo monene ezalaki ya baprotocole na baservice mosusu ya technique na SPC papa na bastratégie na ye abengisi biso po ete tokoka kosangana na bango topesa bango coup de pouce po ete misala na bango mpe eyoka komata bino moko boza batémoin bomoni ntintsani modele esalami ya bantintsani académique na ntango mokeme bamontagne ya ebele esepelisi papa biso tozwi mapamboli yango tozosenga année prochaine mwana moko te ya nganga nzambe atikala tokobenga d'ailleurs par famille tokoya par famille bolakisa bozalaka boni boyaka boni bozotonga ndenge nini elika na biso eza ete bato nyonso bakoyoka mbela oyo bakotema mpe bakomata mbanza mpo ete toya kosala mosala oyo papa apesi biso merci beaucoup nga mpe natondi bino botoni papa mbote papa journaliste en tout cas molulu na biso eleki kitoko ndenge ye moko tata Molimo Santo awuti kosakola ete tosalaka na biso bafeti mais ya mbalo vraiment to répondre donc esengo ya nzambe ezali mapamboli kati na biso ezala service à protocole ezala SPC ezala ba chauffeur ezala ta bana banganga nzambe oyo bazaki ba invité na biso donc tosepeli malamu en tout cas tokosenga ndenge papa lobite na 2023 en tout cas to matali susu mingi donc yo mutu oyebike olekaki na mokolo ya lelo te na 2022 olekaki te tika ete okoka kobongisa déjà voyage oyo pour na 2023 à partir ya sikoyo bon oyo ezali baka oyo ekangaki ya maladi baka socio mususu kwa tika nzambe abongiselela bino po ete na 2023 boko kozwa nzela merci. Mbote papa, comme on a papa Eric Kulungu, naza directeur provincial à SPC Ville à Kinshasa. Et c'est mon ami Makasi parce que nazo qui bukondi na niveau ya Ville à Kinshasa na fin mai. Na sali kaka 10 mois il y a fonction na bimi premier na SPC na monde donc vraiment naza nesengo. OK, message ezali ndenge toyoki papa lobby. Oyo tosal na 2022 na 2023 tosal yango le double donc c'est-à-dire mutu nyonso ayeba oyo apesaki soko piaki 100 000 ah non yo sais année prochaine faut pesa 200 000 ndenge papa lobeli donc biso te coach ça pèse déjà stratégie biso to kitaka na terrain pour na sensibilisation ko mobiliser te mutu nyonso to kota makambo yango eke 2023 tosala plus ndenge papa sengi biso. Merci papa journaliste. Na komonanga papa Marcel Lombe Kodituka nazali chef de service en charge ya transport et voies de communication na niveau ya division unique des cataractes et puis nazape coordonnateur na niveau ya division unique des cataractes coordonnateur ya ICTK l'union des chauffeurs et des techniciens Kimbangis. Merci ba préparation ezalaki bien malgré toyebi ndenge lingombe zo kendele ba compétition ezo salemaka awa na nkamba Nouvelle Jérusalem compétition ezo za la Congo centrale na Kimbantseke na Njili
mais yango te epekisaki biso tobundana ndenge oyokeli papa ndenge alobeli tosali malamu mais toforce na 2023 tosala mpe ya koleka oyoki papa ye moko alobi andimbaki te donc biso précisément na cataracte tobimi premier na niveau général donc na niveau monde tobimi premier na $10 et puis tobimi premier na ba division unique nyonso ya monde et puis toyekozwa coupe ya cadeau donc tozwi 3 coupes. Merci ya liboso na ko remercier nanu papa Simon Kimbangu Kiangani na makasi ya pesi biso na et puis na souffle de vie oyo apesi biso ya mibale ba collaborateur na ngai toye na papa Alpha, papa Hitler, papa JP, papa Roy, ba collaborateur bangonde basali po lelo elonga oyo tozwa yango tosepela na miso nzambe na biso et puis na bantité na biso tobo sanité papa na biso papa Marcel Kibangudi na papa Diangie na fisi na Kulungongo donc bango penza toza lokola ba mapas po nzambe asepela na biso boye bangone bapuye biso makasi. Merci na ba o bandeko bakoki komata te bayeba maloba papa yebisi biso ya mutuya alobi 2022 toye mais tous en retard à 10 ans ya botongi Yerusalem biso ba technicien to pesami mokumba 2023 to sensibiliser papa ebisi biso to ya susu ebele ko le capo to récupérer retard wana ya 10 ans tous en ngo pona botongi Yerusalem. Merci papa journaliste. Ai papa Maya mona pina constant Nazali directeur national à service parti de chef spirituel donc directeur national en Kamba Jérusalem. Vraiment préparation a fait l'équipe ndenge to bimi 3e na classement ba pays to bundanaki ipoto bima esika wana mais ndenge to bimi toza na elikia que na 2023 to ko bima vraiment parmi les 3 premiers to nous vraiment esika eliboso na détermination toza nango en tout cas il faut to bima esika eliboso vraiment to remercier bandeko nyonso oyo babundaki ipo tozwa 3e place oyo to remercier pe oyo babundaki te mais to encourager bango sikoyo bazala makasi ba pesa biso maboko po tata molimo centre na 2023 asepela ndenge balandi soki bazalaki pemi na biso ba yoki oyo tata molimo centre alobi toko sepela mingi bazala na biso na 2023 pourvu que tata molimo centre na 2023 asepela koleka ndenge asepeli na molulu ya 2022. Merci beaucoup. Merci mingi.